Mbote bandeko balandi pe boye bolamu na reportage sur le kimbangisme o ezali moko ya programme ya Ratelki France yango ekopesa melaka na wabino ndeko kati na nkolo mama Fifi Ndongala. Toyebi na bolamu ete année 2021 ezali année ya centenaire pe le 12 octobre toruti ko kanisa liwa pe mbotama ya tata Simon Kimbangu nangonga oye atika kibiso pe na tango wana ye abotamaki lisusu omboka nkamba na kombo ya tata Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba. Ndena tina wana lelo lundi le 18 octobre 2021 ebongisami inauguration tobo fongoli ya bandako minene ndakisa imprimerie namboka lukengo tomoni restaurant moderne pe ba escalier ya nkamba tobo sanité bandeko na biso ya Ijiki Ngaliema bango pe bazali na surprise pona mokonzi ya bule nde biso na bino miso na mboka nkamba esika pe ezali papa Lando Alfonso pe mama Magali bakolakisa biso pe bakopesa biso basango oyo ezali koleka na tango oyo omboka nkamba. Merci beaucoup Maman Fifi Mbote bandeko balandi le lundi le 18 octobre 2021 awana nkamba elu selemi ya sika ya solo ba tata ba mama toyebi ete tata Simon Kimbangu Kiangani alakaka biso ete imprimer monene kotongama awana nkamba elu selemi ya sika nde yango elati nzoto na mokolo mwa lelo nde lelo ezali bongo coupure ya ruban to pe inauguration na yango epai ya ye moko tata mokonjwa bule pe mokonjwa lingomba papa Simon Kimbangu Kiangani na yango tolanda coupure ya ruban ndenge ko salima awa na konki paku na nkamba elu selemi ya sika. Tata Fuma Longo, Fuma Dibunzi. 2, 3. Pronto. Zambi ukasila muke mwana kyabe kela
salut Kangunza Nzambi. Tusadila salut Nzambi mukeleka. Mukeleka. Tusadila salut Nzambi mukeleka. Nzambi mangi tafuluka. Tokondela. Na bole wa bino misato ya kule Nzambe Tata, Nzambe Mwana pe Nzambe Mosantu. Papa Simon Kimbangu Kiangani Tata Molimo Santu Nzambe yaya moto sengi bolimbisi poete bino bokoyokaka libondeli na bato na masumu te. Papa topesi yo merci na epusa oyo yopesi na biso bana na yo obateli biso butatongo okomisi biso na ngonga oyo. Nzambe na biso tozali kosenga kaka epai na yo pesa mayele pe bwanya na bana na yo oyo bakosala na oyo esika pamba te yo lobi ete ntango ya misala esili kokoka. Papa moko na biso asili koponama po ete akoka kofungola biso mokanda na yo ya bule. Tika ete maye oyo ya kotangela biso tobomba pe tosalela evangeli ya programme kinosuka papa tambulisa biso lokola ezali bolingo pe mawa na yo na kombo na Tata Mwana pe Tata Molimo Santu. Amen. Kombo Tata Mwana pe Tata Molimo Santu. Tokotanga mikanda mibale. Ya liboso mukanda mibale ya Mose chapitre 20 verset 1 à 17. Ya mibale ni tokotanga luyemu ya David tukumi satu na bisatu. Nzia zumi na mibale. Esengo na ekolo oyo yawe asali Nzambe na bango. Esengo na bato oyo ye apona po bazala na ye penza. Na kombo Tata Mwana pe Tata Molimo Santu. Amen. Totela matusambela. Tate tulina mu mazulu. Bika nkumba kuyazituswa. Bika kifumu kya kukiza. Bika luzulu kuluvanga mavantondo bosu muzulu. Dia kwetu kwa lumukalumu tuvana lumweki. Utu yangu lila mfuka zetu bosu vetu betu yangu lila ngabatu vili mfuka. Kututwala ni mumpuku munoko kansi kututane na munampu wambi. Katikiaku kifumu ye ngulu ye nkembo. Yamvu munampu mwase yo mwana pega ndongo. Tulombe nkunga. Tonele munge ye Nzambi nzola kuya keleka. Tonele 2, 3. Tonele munge ye Nzambi nzola kuya keleka. Tonele mumangoma oma wansi la monope. Tonele muma oma wansi la monope. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Révérend représentant des groupes premier et deuxième suppléants. Chers membres du corps ecclésiastique de l'Église kimbanguiste. Chers papa et maman kimbanguiste. C'est sous le haut patronage de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu, que nous organisons cette cérémonie d'inauguration de l'imprimerie kimbanguiste. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, le 18 octobre 2021, au camp Kipaku, dans ce beau cadre du bâtiment abritant l'imprimerie kimbanguiste, pour la cérémonie officielle de l'inauguration de celle-ci, en présence de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste,
ainsi que de son conseiller direct, Papa André Benza Kiakan. Cher papa et maman Kimagiste, l'implantation de cette unité de production en ce lieu précis, au camp Kipako, n'est pas un hasard, car c'est depuis 1961 que nos vénéreux papas, à savoir Papa Kisoroke le Charles, Papa Dialongana Kiangani Salomo et Papa Diangena Kontima Joseph, avaient eu l'idée de construire une imprimerie de grande dimension afin d'assurer régulièrement la production de cartes pour chrétiens et tous les autres documents de l'Église. Depuis 1960, les cartes et tous les autres documents de l'Église étaient toujours imprimés ailleurs, dans les imprimeries privées, à savoir à Kisantou, chez les catholiques, à Matadi, chez les protestants, et à Kinshasa, à l'imprimerie idéale qui est partie. En 1966, après le départ des Européens, à Kisangani, il y avait un groupe de kimagistes qui travaillait dans une imprimerie belge, à qui les Belges ont proposé de vendre les machines de leur imprimerie. Et ces chrétiens kimagistes, sachant qu'il n'y avait pas une imprimerie au sein de l'église kimagiste, et avait proposé à Papa Saïd, qui était comme autorité de l'église à Kisangani, d'acheter cette imprimerie. Chers papa et maman kimagistes, aujourd'hui, ce projet qui jadis était un rêve vient d'être réalisé par sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani et devient une réalité vivante que nous sommes en train de palper du doigt. C'est ici donc où seront réalisés tous les travaux d'impression de l'Église, notamment les cartes pour chrétiens, tous les imprimés des valeurs et autres documents, les bulletins des élèves, les journaux de classe, les cartes de service, les attestations de mariage, les tissus et polos avec logo imagiste, etc., etc. Cette date du 18 octobre 2021 de l'année du centenaire sera désormais écrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire de notre chère Église. Sans plus tarder, qu'il plaise au révérend représentant de la ville sainte de bien vouloir passer devant pour la suite de la cérémonie. Kimbangisme, oyez! Kimbangisme, oyez! Kimbangisme, oyez! Espace du monde, Igreja Universal. Mukamba, oyez! Mukamba, oyez! Mukamba, oyez! Não vai Jerusalém, trono de Deus Pai, Deus Espírito Santo. Centenaire, oyez! Centenaire, centenaire! Simon Kimbangu Kiangani, oyez! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oyez! Papa Simon Kimbangu Kiangani,
Félicitations. Maboko pour la directeur du cabinet. Merci beaucoup. Sika Tolini Komona. Baye Oyo Bapesameli Mosala awa na kati ya imprimerie. Bino nyonso bandeko ya imprimerie. Kobanda na dernier ouvrier. Tina ye moko directeur général. Bino nyonso batelema po ete pesa bino mbote. Thank you. Tika tobonisa maboko topesa bandeko na biso mbote okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu oyo twakate asalinile na metombo ya tata mokonzi ya kule esengani na bandeko na biso nyonso oyo ya imprimeri toleka liboso bango na biso. Malgré topesa kibangana lumote me tobakisa kaka nyonso ezala ya biso topesa bango mbote ya kosianisa bango okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu. Merci bandeko na biso na banza biso nyonso tomoni bino okoki kozonga. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À sa divinité, Papa Simon Kimbangu. Kimani, cher spirituel et représentant de l'Église Kimbanguiste. Au conseiller direct auprès du chef spirituel, au collège, au cabinet du chef spirituel, aux représentants légaux des différentes stations, aux pasteurs des districts, aux représentants provinciaux ainsi que les fidèles de l'Église humaniste. En ce jour du 18 octobre 2021, année du centenaire de la mission du Papa Simon Kimbangu, Dieu du Saint-Esprit, sur terre des hommes. Vous avez laissé toutes vos occupations si importantes pour venir se joindre à nous pour l'inauguration en l'occurrence imprimerie initiée par sa divinité, je cite Papa Simon Kimbangu Kiamani. Nous remercions tous les corps de métier qui ont participé à la réalisation de cet édifice, sans oublier les enfants, maman, papa et autres. Nous demandons à sa divinité la bénédiction à tous les participants de loin ou de près. Nous vous en remercions. Tunakosei mwana tata mwana kelela nanga pitukamocho mpungi tona momona tona tata mfumondongo kakiziliani musiko mewiziliye mbandani tata mfumomanza yani monimo twasisula sinzili tukamona mesafenteye wena yetu kitwali yani bwavyo mbebe mulunda yetunga yevyengisa yeluseleni yani peka kanokeleni toko yani peka mavuifweni musalukyani dina tulombele kwa tata loengisi tata fumamanza masotupele mana kutabana takubana jamoke.
Tokubika moko pasitavana tata mlongi sikiambote mukumbase mwana tata mwana vela mukumbase ye mwana ye tata mwana vela sisi tata mlongi sikenda kuvana musola kwa se ye mwana tata mwana vela kuna mbanza sana ikuna yani kipeni katambulila dio yalivo engisa ya tata mwana velela tata Simoni Kimbangu kyangani mukuzi fwani sansikuru kusuza zo zina za sisa wasemao idina tata mwana velela tukulembele basi watutele mwana kubala kubala kamote saki Bavana tata nzambi kembote mukumbase mwana tata mwana verila mukumbase ye mwana ye tata mwana verila Kimbangismo ye! Kimbangismo ye! Kimbangismo ye! Esperança no Igreja Universal. Camboye! 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 Nova Jerusalém, trono de Deus Pai, Deus Espírito Santo. Batata oye! Batata oye! Batata oye! Fundação da Igreja. Bamama oye! Bamama oye! Bamama oye! Vazemo oye! Vazemo oye! Vazemo oye! Esperança da Igreja. Yuli! Yumbazi! Yumuyakuli! Yawarara! Esegobi esegote! Chisegoga chisekwe! Chaigoga chaikwe! Kurenda kutosela! Kusegoya commandement za passe, hein? Toloite. Osepelite to osepelite. Ya solo liboso ezalaki passe mingi. Kobimisa mbongo siko tokangi motema tosombi ya biso moko. Tobanda kosala misala ndenge tolingi. Toyokani, hein? Ndenge ka tolandi discours makambo ezali ebele. Mais oyo tobimisi deja nga nalingi ebota misala oyo etikali mpe tosala yango. Bongo te teke balobi bakarte tosombaka bakarte ntango basali programme bapasteur teke bozalaka mutu na mutu place ye atambusaka matei makasi po ete bandimi tosombaka karte
ndenge moko ba gauche pe ndenge moko ba gauche bazala ba carte ou bazala carte te ozala kango sikoyo ekomi awa bana kosalisa ngo wapi awa oyo ekendaka mpe mosusu ekotango donc biso nyonso ntanga mokimbangiste mikanda kotambola nango esalama awa soki tomoni imprimere mosusu kondima bango te bongo bango te po toyei mosusu bafuiti te te likambo tokosala makasi nde yango wana discours mpe tolandi couture tozomona ndenge bamama na batata oyo couture tolingi biso mpe tozala ngo wana nkamo mabe tobalango bilamba oyo kozala biso moko ebanda uta awa soki basali totindi nyonso wana tozobongisa po ete misala oyo etikali mosusu tozwa makasi ya kosalela toyokani lokola tosisi mpona lelo tozobanda fondation ya couture wana soki esili makambo mosusu ezali meme ntango tozosala couture tobanda mpe oyo etikali mponga nalingi bato balala so na matoko te bamusa tosala bie tosala te kambo wana zongo na posa ezala ya biso moko po ete pasi eleki awa na nkambo kolalisa bato wana susu tokobongisa place oyo etikali mosusu bachauffeur toza ebele garage ya malamu ezali te tokofacilite biloko nyonso basalelaka ezala biso awa bayokaka mpasi babokanaka maboko misapi tout ça mais soki bapareil ezali facilement tosala mpe tosala te tozotala sikoyo kote technique nyonso eza na motu bongisa baplace okura soki ezali tokosala makambo mingi yango wana mpona lelo tosala lombango oyo nyonso bakopesa yo ya komela mbango ya kolia mbango nyonso maboko nyonso mibabe dunda oyo mwana liyaka malombe etali yo otikali tosilisi na kombi ya tata mwana mpe tata molimo santo amen bika totubika moko totonda lusiku mosume tata nzambi mokumba se mwana tata mwana belela mokumba se ye mwana ye tata mwana belela ya pete tukulie fundala matoro mwana mela ngomela mwana tiru na wifueni mara matama semetu tukudikala primary ya metomos mukokamba muta wifueni musigule primary yoboke na matatu malongo makota mwana kati wakijiri kila asimu makisalu
Sumo le mondo ya kalama na pi. Kono tuno na kuiza. Kiza iluhuwa kima wamote. Bisali mpe. Mwana huwa mo kima wamote. Ili vengi ngekita zambi. Ina lulendo ya wisa ya moro. Tasuro tanto kakatuka kena wanda. Leo mosu na wanga mkate. Inatawa kisana. Inatawa lepo. Leo inkeli. Benitani. Betu sinsu kusala. Sikuwa zelula. Tasi leo reikika mwaki mwanda. Wanakuma sei mwane mwanda wela. Amen. Amen. Événement lelo epesenge sengo makasi po lelo boso na mokolo bana imprimerie papa oya botinga ye moto abana ki imprimerie ya liboso. Donc l'histoire de l'imprimerie qui mangis papa na biso moto abana ki première imprimaire musala wana banaka ndenge ni papa zako sala na ba mindele na proki rekisangani tango tungonjo indépendance papa ikomona ka habité ba machine moko za kuna bagre bazako négligeango il fallait ça sikoyo ba machine wana to somba yango. Alors eloko nini yaki papa aki ko benga bandimi o bazaki na simisimi ayebisi bango abitala bamindele batiki ba machine kuna boye fallait to somba yango avant indépendance to créer un imprimerie à biso moko. Tango papa aye ko yebisa baninga bazaki sur place allez ba social ya kimanya ba mama ya Kisangani bango ndi ba yaka tango ba ye ba bimisi mwana mamongo ntasaki musala wana papa mwasha papa Saidi azaka caissière Saidi oyo ka azaki caissière na Kisasa ye moto abimisaka mbongo wana baki basomi ba machine wana boy tango basomi ba machine tous basinale papa diangi na continua son éminence alobi bozwa machine wana boya nango azwi libota mobimba na tata na mama na bana na imprimerie to koti na masuwa ayebisi biso soki borate masuwa oyo makambo bomona etali bino moko. Merci beaucoup Ndeko Balandi, merci Maman Fifi Ndongala. Ya solo to silisi bongo na coupure to pe inauguration ya imprimerie Sikabo etozali ko kene bongo na ba escalier o etongami kuna na nkamba yelu selemi ya sika. Tola. Ah. Caméra souvenir. Wizidi, wizidi, tine Zulu wizidi, Ozana wizidi, wizidi, setu kembele la mbuluzi. Ozana wizidi, setu kembele la mbuluzi. Simo Kimbangu ni Mulimo Santo kumisama limbisama bunga na biso totonde botoni lokolo commission kolomele 18 octobre 2021 discours ezalewa tokutanga te kasi mukumbo peseke biso tokokisi yango yoza mukokisa bilaka papa tosengi bana bino ya Selil Afrika na commune Nzanza tosali musala oyo papa opambola bana na yo tosengi kimia na banzoto pe na milimu na biso oyo nyonso kotina biso tokosala pesa biso indépendance spirituelle na komba tata mwana Mulimo Santo. Amen.
Kimbangisme oye! Oye! Kimbangisme oye! Oye! Kimbangisme oye! Oye, 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 espoir du monde, Église universelle. Kamba oye! Oye! Kamba oye! Oye! Kamba oye! Oye, 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 Yerusalemu Diampa, Likunganga, Tata Zandi, Fumu Yesu, Yetata Mwanda Ferela. Petit merci. Luki Nzanza nani? Nzanza na seli Afrika papa. Afrika. Ingeta papa. Sala salami. Bosili sina nute. Ingeta papa. Tebike ubuya kobonsa awa nyonso. Wana zanzela ya kamyo. Awa bakimela ka awa. Yokani Ingeta papa. On a bon to sepeli mingi merci merci. Zambe apesa tuma kasi ya sika. Afongole la biso pe mozui ezana biso. Merci papa. Aussi c'est boya na combat tata mwana pe tata mwana mosanto. Amen. Amen. Totondo maloba nzambe. Mwana. Molimo sana. Kololo papa yo zali nzambe kimbangu mwana bakongo. Papa yo zali nzambe kimbangu mwana bakongo. Yo moko na bule biso bana koyebi yo. Yo moko na koyebi yo. Yo moko na bule biso bana koyebi yo. Papa yo zali nzambe kimbangu mwana bakongo. Papa yo zali nzambe kimbangu mwana bakongo. Zonga sima. Silonza bingu kansila muki mwana kiamesi de toi. Silonza bingu kansila muki mwana kiame. Kela mese salu kia kunza zambi. Tusadila salu kia zambi mukeleka. 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 Tusadila salu kia zambi mukeleka. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa matondo nini tokoki kosomisila yo. Pama te lelo ezali mokolo munene. Touti na kati papu papa mpona kofongola imprimerie. Biso toyeli suna lukengo papa mokokisi atilaka. Pona kofongola ndako oyo bato bakolela. Papa nini tokoki koloba. Yo zali mokokisi adilaka. Kokisa biso pe na kondima na biso pe kitoko kolanda lotomo na yo papa. Tosala oyo ozali kotinda biso. Pwete na mokolo yango tobika. Mokanda ya bule linge fungwama. Batela papa pasera kotanga papa tiasa kaka moto. Pwete to bomba, to saela pwete to bika na ngona mokolo na suka. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu. Amen. Tata Molimo Santu. Tokotanga mikanda mibale ya liboso mokanda mibale ya Moïse chapitre 21 à 17. Ya mibale tokotanga luyembo ya David 127. Tokobanda na verset 1 ti na verset 5. Soki tomoni nde tokobanda kotanga na komba tata ya mwana pe Tata Molimo Santu. Soki yawe atongi ndako te, bamason basali bobele mosala ya punda.
soki yawe abateli vile te basinzili bazali bobele kosala mosala ya punda tina ya komona mpasi mpona kozwa bilei ezali te kolamuka tongo mpe kolala na ntango mabe pamba te yawe apesaka nyonso wana na bato ye alingaka ntango bango balali pongi ya solo bana bazali likabo oyo ewutaka na yawe ye moko kobota ezali lifuta oyo ye apesaka na basali na ye bana oyo moto abotaki ntango azalaki elenge bakomi lokola bafleshe oyo elombe asimbi na maboko esengo na moto azali na bafleshe ebele ya ndenge na ndenge akosambwa te soki azwani makambo na banguna na ye na kombo tata mwana pe tata molimo santo amen totelama tosame tata todena mama zulu bika nkumbwa ko yazituswa bika kifumu kya kukiza bika lozolwa kulovanga mabantoto boso muzulu dia kwetu kwa lumbuka lumbu tuvana lumbu iki utuyambu dila mfuka zetu boso betu petu yambu dila ngabatu vudi mfuka kututwalane mumpuku munuko kansi ututani na monankuwa wambi kariki yako kifumu yengolo yenkembo byamvu yamvu monankumbwa seyo mwana peve anlongo tolombele nkunga bunge na vimpinge ye kaka insadisi tondele bunge na belange ye kaka insadisi 2 3 tondele bunge na vimpinge ye kaka insadisi tondele bunge na belange ye kaka insadisi tondele 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 mumambo makoma wansi la monope tondele 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 mumambo makoma wansi la monope Tovan kosala course nangonga ndena yango tobengi directement papa directeur du cabinet pour la lecture ya discours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa conseiller direct, distingués membres du cabinet, membres du corps ecclésiastique, papa et maman kimbanguistes. Tout le plaisir est pour la grande famille kimbanguiste d'accueillir ici au village Lukengo, en ce jour du 18 octobre de l'année du centenaire de notre église, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, nos papas conseillers directs, tous les Bamboutas, ainsi que les chrétiens kimbanguistes présents en Kamba pour la cérémonie inaugurale du restaurant moderne de Lukengo. Comme vous aurez à le remarquer, le village de Lukengo est habillé aujourd'hui de sa plus belle robe pour cette cérémonie mémorable et riche en couleurs qui sera à jamais marquée en lettres d'or dans les annales de l'église kimbanguiste. En effet, nul n'ignore le rôle combien important qu'a joué ce village dans l'histoire de Papa Simon Kimbangu et de son œuvre salvatrice. C'est à cet endroit que Papa Simon Kimbangu avait pris son dernier repas d'ensemble avec ses disciples
le 12 septembre 1921, dans la maison de sa cousine, Maman Mbonga Marthe, mariée à M. Nkunku avant son arrestation. À ce même endroit où est construit ce restaurant, le fidèle kimanguiste en pèlerinage en Kamba, alors dans la clandestinité, descendaient des véhicules de commerçants qui les amenaient vers les différents marchés de la contrée, notamment Kiatatu, vers le village Lumweno, Manzangoyo, etc. Ceci pour tromper la vigilance de ceux qui venaient suspecter les kimanguistes, car ces derniers devraient impérativement monter en Kamba pour leur pèlerinage et rencontrer en même temps Maman Mwilo Kiawanga à Ngombe Kinsuka. Toujours à cet endroit était érigé un petit marché qui servait de couverture de cette descente de pèlerins et assurait la confusion de suspects. À leur descente de véhicules, les chrétiens étaient toujours accueillis par les gens qui connaissaient déjà l'histoire de Papa Simon Kimbangu, notamment Papa Bituvwidi, Papa Ndomingiende Kimbembe, Papa Nsumbu Simon et autres habitants de Lukengo. Aussitôt descendu, ce pèlerin était acheminé immédiatement à la résidence de Papa Ndomingiedi Kimbembe. C'est donc dans ce village de Lukengo que furent baptisés le premier chrétien kimanguiste à la méthode du Saint-Esprit, tel que nous l'avait promis notre Seigneur Jésus-Christ. Nous tenons à préciser que le premier chrétien kimanguiste à être baptisé est Papa Dialungana Kiangani Salomon. C'est toujours à cet endroit que fut célébré aussi le premier mariage kimbanguiste, celui de Papa Dialungana Kiangani Salomon et de son épouse Mama Kiawa Kiwasisiloa en 1948. La maison où a été célébré ce mariage existe jusqu'à ce jour ici à Lukengo. Toujours ici à Lukengo, Papa Simon Kimbangu Kiangani a fait construire avec le concours du groupe Ajax l'endroit où Papa Simon Kimbangu venait conserver avec son ami Papa Nsumbu Simon. Nous disions que c'est toujours ici à Lukengo, Papa Simon Kimbangu Kiangani a fait construire avec le concours du groupe Ajax l'endroit où Papa Simon Kimbangu venait converser avec son ami Papa Nsumbu Simon. Dans ce même village qu'en 1921, Papa Simon Kimbangu avait ressuscité un enfant au nom de Mafuta, dont la mère refusa d'allaiter après sa résurrection. Voilà un bref historique de faits réalisé par Papa Simon Kimbangu en 1921 au village Lukengo qui aujourd'hui se voit honoré dans l'histoire de l'église kimbanguiste. Et c'est dans ce même village de Lukengo que Papa Dialungana Kiangani va rester pendant 4 ans pour protéger le Mvola Lulendo qui a été toujours cherché à être acheté par nos frères protestants et les autorités militaires belges à Mbazangungu à l'époque au Tesville de 1944 jusqu'à 1948. C'est de là où naîtra Maman Nkwakiade Suzanne.
C'est en guise de faire revivre tous ces faits historiques de Papa Simon Kimbangu en 1921 qu'aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu Kiangani les matérialise en construisant ce chef d'œuvre qui est ce restaurant moderne. Enfin, nous félicitons Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, pour la réalisation de ces différents projets de promesses reçues de nos vénérés papas, dont celle de Papa Yangé Nakuntima Joseph, le 3 février 1989, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, qui lui recommanda de construire et de valoriser tous les lieux, nous disons sites, historiques et sacrés où était passé Papa Simon Kimbangu. Nous rendons hommage aussi à Papa conseiller direct, Papa Mbenza Kiangani André, qui a supervisé tous ces travaux. Nous ne pouvons clôturer ces mots sans pour autant jeter des fleurs aux fidèles kimbanguistes de la République sœur du Congo et la chorale C qui ont donné le meilleur d'eux pour parachever cet ouvrage qui valorise aujourd'hui le village de Lukengo. Nous convions par la même occasion tous les fidèles, ou mieux, tous les usagers de la route qui passent par le village de Lukengo de bien vouloir passer leur commande à ces restaurants modernes à un prix dérisoire. Kimbanguisme, oyez! Kimbanguisme, oyez! Kimbanguisme, oyez! Nkamba, oyez! Nkamba, oyez! Nkamba, oyez! Centenaire, oyez! Centenaire et centenaire! Papa, oyez! Papa, oyez! Papa, oyez! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oyez! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oyez! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oyez! Nous vous remercions. Lukengo ye! Toujours continuer le programme Nabiso. Ndenge tolobaki yango sikoyo tokobenga papa président ya chorale C pour ete aleka liboso pona mot de circonstance et présentation à ouvrage. Mot de circonstance à l'occasion de l'inauguration du restaurant moderne de Lukengo, ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangu. Papa conseiller direct du chef spirituel, membre du corps ecclésiastique de l'église kimbanguiste, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. La date du 18 octobre 2021 de l'année du centenaire sera désormais écrite en lettres en or dans les annales de l'histoire de notre église, car elle marque
l'inauguration d'un restaurant moderne à Lukengo. Le 13 juillet 2012, avait lieu la pose de la première pierre. Les travaux débutèrent en 2013. De 2013 à 2015, un sous-bâtiment inachevé voit le jour. Fin 2015, le chantier est abandonné pour des raisons diverses. Papa Simon Kimbangu Kiangan, soucieux de voir le Congo-Brazzaville mener ce travail à son terme, le 18 septembre 2018, confie cette tâche à la chorale C qui n'existe qu'au Congo-Brazzaville. Le restaurant moderne de Lukengo, conçu selon les règles de l'art, le premier de ce genre dans ce parage et défiant toute concurrence, selon les dires de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangan, le 17 juillet 2021, nous citons: Congo-Brazzaville, vous avez conçu le meilleur restaurant. Je vous donne une note de 10 sur 10. Kimbangu Soye. Cette trouvaille se présente comme suit. 2 escaliers en queue d'aronde. 2 terrasses, une de 50 mètres carrés et l'autre de 24 mètres carrés. Un mess ordinaire de 96 places. Un mess VIP de 64 places. Une cuisine de 81 mètres carrés avec 2 paillasses. Une salle neutre dite comptoir faisant interface entre la salle VIP et la cuisine. Une salle d'attente pour les hôtes de marque équipée d'un salon et d'un téléviseur plasma. Un dégagement. Une chambre à coucher. Une réserve au magasin. 2 vestiaires avec des salles de bain pour les permanents. 2 toilettes pour les pèlerins. Un meuble comptoir qui fait interface entre le mess ordinaire et la cuisine. 2 passe-plats avec des vitres reflets pour éviter l'accès visuel des pèlerins à la cuisine. Un plafond externe en lambré de bois ou frise. Un plafond interne en gibroc, genre de plâtre, pour empêcher la traversée des rayons solaires ainsi la chaleur dans les salles. Toute la surface interne est carrelée. Les matériaux utilisés. Ce restaurant construit en matériaux durables occupe une surface de 936 mètres carrés. Nous nous limitons à l'essentiel. Alors, nous avons utilisé 2608 sacs de ciment, 680 chevrons, 360 bastings, 137 gibrocs, 373 tôles, 80 triplex de 4 mm, 653,68 mètres carrés de carreaux, 26 baies vitrées, 24 portes en bois, 60 rideaux, 4 mètres cubes de bois pour les lambris ou frises pour le plafond extérieur. À ceci s'ajoutent bien des nécessités qui ne sont pas énumérées, mais que vous trouverez en passant dans plusieurs endroits à l'intérieur comme à l'extérieur. Voilà ainsi présenté notre ouvrage. Permettez que je dise un mot à Papa Simon Kimbangu Kiangan. Papa Simon Kimbangu Kiangan. Papa Simon Kimbangu Kiangan. Papa Simon Kimbangu Kiangan. Ngekwa kubatatu mosi batatu. Nzambe akatida bantu. Tata Mwanda Belila. Mulumbucha le 5 décembre 1999. Papa Jalungana Kiangan. Wata. Lumbucha Alchingi Tat. Makoto mawanso kitukuku fukamana kakuku kamba. Wolo mboku fukamana mantadi. Papa Simon Kimbangu Kiangan. Papa ngeni nzani yobe tuta bondela vuvu. Nde wazolele papa bambuta banzaya bimba. Lumbuti bijuku Lukengo. Tat. Bikan kumba kwa nene ya zitu soa. C'est vrai papa beto tuzulita kusalila. Bika watala problème za muntu na muntu. Et surtout façon watelerejo. Tuwana luvuvamu ngatita kusalila. Buna budela kane et buna wuzoli. C'est vrai. Salut Titi Salamane,
sacrifice à Jing de Dingane. Car tu dis chez Saka Pointe Noire, tu côté les agents, tu l'as dit pour le 15. Mais, le mot tu as une réponse toujours à un papa, mon question il a eu tout, ça posé. C'est-à-dire, le 19 août 2020, Bois Isakouakou, Gatoyola. Est-ce que ben sur le nom, mon un restaurant yaoui, j'ai dit papa, avec toi bon il dit salade. Tout le monde botte quoi payer. J'ai quoi botte quoi payer. Parce que nous avons salut quoi toi. Salut tu vas te dire papa et tu n'es pas. Qui va y soyer? Papa, ndio vukishiba mbuta banzana vimba tuijite talasa cha restaurant local. Kanta lomba kombu da beto tusadisa cha uchiku Kongo Brazzaville. Mais tuta lomba mu da nzaya vimba. Kubana batambo de mukufuka mana papa kutuya mulandi ko. Kadi vuvuka beto ta onso mungi. Papa simo ke mautangani. Tata mwanda vila. Dolo ko daku. Mubunguti retard à Bakil Moussalou Tchaouti. Ça dit en fait Choral C, Wabo Bakachou, Wabatikachoum le 15 janvier 2019. Mon question papa, si je bats retard il y a 9 mois en Bouddha Covid. Papa, Frontière Zakanga Mazena. Vous que je suis vous dire à Beto Congo Brazzaville ou l'Angola Moukiza Kumpass. Engeveni Zebi, voyage le 5e, ou le 4e. Chaque difficulté à venir tout le monde. Ni dit na papa, mon billet tout le monde. Beto tout le monde. Watu sadi sa beto bansoni. Kutala ni quoi? Congo Brazzaville ou Choral C. Mais talent za ya vimba. Kadia mokoma kulina. Nzambi tu. So votre bambi. Tukufuisa kansoni mana matuiri kaka. Mais papa, nitabanza ngeko futayiri ka bantu bakakako. Bantu basala nango na bao ni betu kwa. Mais bika tout ça transformé. Kubatikila mfumo za ntete, ti kumundino kunansuka. Papa simoke makangani nzoyini yao. Ouvrage à Jing, ou bisalo bingu ta salama ka jankamba. Bika papa, beto banso na toana ngolo. Kadinge butata retard à 10 ans. Tani papa. 10 ans ya retard yo. Vous manisa, nge kaka utu sadisa. Kadi papa vonge utuweni, beto mpeka tu kondo amu vutulako. Nzoyini ya papa. Lumbu Tchaouti, muka changone Octobre tena. Anniversaire, ya Nkwendule papa Simon Kimbangu, et anniversaire, ya Mbutuklangi papa Simon Kimbangu Kiangani. Nidi na papa, Chima tukubikiri. Tadi tushiriki, iganeke, bola kisalibanga wana. Bosa l'espace, nzame na biso tala libanga wana. Joyeux anniversaire, papa, tout à coup ça posé, tout à coup Anna, mon 70 ans et un boutoukouloak. Bissonio se tokoyemba. Joyeux anniversaire, 1, 2 et chant. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Tous les boys na kuma tata, mwana pe tata molimo sana. Amen. Zatobongisa maboko totonda discours pe présentation ouvrage papa président ya Choral C asali okombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Okombo ya tata ya mwana tata molimo santo. Toleki na bopesa ni mbote ya famille sainte. Kimbangismo ye. Na ngabetu bawonso tutominizaya. Vo tinu seba oti
vokatusisi la nkunako beto mpetu kutufuka yefwana na bonso bwakala Sodoma yengomola kansi beto tubankwa nsambu ekumakadi tuvuidi tata nsongya nzila yandivo katuvilako kutoti kwenda mono nzei nzila yandi itata Andre Mbenza Kyangani fumwa mbanza sinzidi de Yerusalemi tata nluengisi kwena yetu kindwadi munzibudulu yanzoi ya inene yitu yandika kuza kembilila dia yenwa dina tulombele kwa sedeto tata nluengisi tata nsonga nzila utusonga ntela bika tokubika moko tovana tata nluengisi kyambote munkumba se mwana tata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela sedeto lendele kukufanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela yandi wena wakala ye una kuiza yandi itata mwanda velela tata Simoni Kimbangu Kyangani mfumo longo mfumo dibundu tinwa mintinu ntinwa yenge yandika balukangako kasobangako buka kadila ibukana kadila lombele kwa sedeto tata mwanda vela paso tutela mana beto bana takuvana kyambote faki bika tokubika moko tovana tata nzambi kyambote munkumba se mwana tata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutufanda sedeto tata mwanda velela beto bana baku tona yempuyila muwa ndingako tina tukulombele wa bakafula Kimbangismo ye! Kimbangismo ye! Kimbangismo ye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Batata oye! Batata oye! Batata oye!
Bamama oye! Bamama oye! Bamama oye! Bajene oye! Bajene oye! Bajene oye! Ewului! Embazi! Lumuyakului! Yawalala! Esegobi esegote! Kiesegoga kiesekui! Chai boka chai kui! Tulenda kutoseba! Oya kotinda izala kaisengwe. Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santo. Soki toye na lukengo na mosala oyo esalami. Toyebi makambo elekaka na 21. Kokangama tata Simon Kimbangu. Awa nde alelaki likemba. Ndenge tolandi ba discours eleki awa. Kemba wana nzoka ndeza na ntina lelo tuza koyeba yango mpona nini tombelaka combien gato na biso ebane na likemba po papa Mfumalo papa Dangenda alobaki tokoki kosalela biloko ya bamindele te oto salaka biso moko de gâteau ya communion pona nini bayebakaki bafrontiere kokangama alobaki bien biso tomelaka masanga te bakommunion bakomelaka ntango mosusu batiaka masanga ya wana ya biso moko kaka ndenge wana biloko oyo tolonaka biso moko tosalelaka biso moko mafuta nzoyi wana ezali lokola makila bisika nyonso bilembo ezali napesaki nzela totonga yango. Après tout ça, il y a un restaurant pour la bateau batambola. Pour ça, il y a maï à Mélina. Kolia peut aller là. Tu peux savoir à Jacques, partout, du tendele, piscanions. Si vous avez un restaurant, vous avez le tendele, restaurant, le boucher salaka, papa Mfumalo. Sika babwaka papa Kimbangu na mai na tono papa tiesa restaurant kwa ngapela lobi biskanyos toko tonga restaurant ko kozanga te pona bato batambolaka nzale zuye akote na restaurant lenaye komela ti akote na restaurant kamonyos ndako oyo ezali ke bato bampe melaka kolia ezala yango tozali kambo wana ya restaurant tomoni na Congo Brazzaville tomonaka mausolée na 59 bato batongaki mausolée bautaka Brazzaville tata bayekola c'est bayekola papa batota bango nde baya kotonga mausolée ya nkamba bawonda bango nde baya peut-être mpe masomo moko akoki kozala awa ya kalakala papa bikuta bazali bikambili nde batongaka mausolée
papa Kimbangu na Nkamba. Ndako ya liboso ya papa Mfuma Mbanza na Ngome Kinchuka toujours ba Congolais ya Braza batonga ndako na biso kuna na Ngome Kinchuka kweza na 54 nyonso wana ngala yokanisa restaurant Lutendele ya Lukengo na pesa bango basala yango wana mutu azaki na place Papetua azaki président du collège telema ba mona ye na pesaka likambo oyo kebino na Brazzaville boya osala restaurant Lukengo ingoma mobima na pesaki menatina vanda na yopo natina ya pasi ya mokili bolembo ya yikota yango topona ki Choral C boya kosilisa yango to yango moni C bango wana pona Brazzaville susu ya telemi ai dako grosala mois ici metaka bakomi mpe bakoko moyeza te parce que Choral C ezala kala ezalaka A, B, C. A, dirigeant. B, j'étais qui na kanisa. Ba mama, C, ne bango wana. Biso na tango wana ba vétéran watu bazalaka. Pe Lutendele. Kamba, Boko. Donc, soki bake kokuta na sika bakoyemba ayeya poussière ti lelo oyo bazali kaka ozosala misala likanisa nazwaki ke bango basala misala oyo basali babundi esili bosepeli mpe bosepeli te tozozela mpe angola tolakisa ye place baplace eza nango ebele ya kosala à mon avis bon limité sous la lenda d'accord oh brigade de paille ya solo to okoka po ba place ezali ebele ezala miracle ya ndenge na ndenge oyo koko atambolaki asalaki po likaniswa ntango nazwaki parce que na 63 papa atambolaka na bamboka nyonso mpe kolakisa bisika nyonso na 64 nde akendaka na Lutendele baplace nyonso alakisi yango sikoli tendele tozosala tobongisa yango awa tozwi esika nyonso tozobongisa leta mpe toyebisaki leta mpe apuye biso abongisi akokontinue kobongisa ndenge atindaka mama wana bayaki deja oyo etikali tokozobongisa naye ensemble tokoki kosala likambo te soki leta ayebi te apesi apui mpo na mokili bato bakotambola ndenge na mokanda nzambe ezali sika bana Israele bazongaki na Kana sika bakatisaki nzambe alobi tia elembo batiaki elembo biso esika nyonso papa Kimbangu atamboli bilembo ezali bi ezali te presque mokili ni RDC mobimba totali mpe sika babatisaka nkolo Yesu yango ekwesaka ngambo kuna kobenda na ti sikoyo ezali kaka donc oyo ya biso eleki bosepeli na restaurant oyo mpe bosepeli te
tosepeli ya wana makanisi ya kotonga ezali malamu ya kosala misala situ ya lingomba po tozwa nini yawa epesi biso esengo lukelo soki bazali teke bozalaki kosupporte boza kopesa mpe maboko toza na esengo lukengo fikoka fiena fienena fisukadi fienena kansi kuna lukabanana luvuva mutulombele kamianguko kaluwaninako kuna katika yata kuna sula bakila fiena lutula munwa tuizane vava nune papa mbenza katusamulane kakulite mbenza katere mwana mantele mwana mafueni kwa luwili lusonga mbalwe sabake mama nzambe kanchi miyangu luyamula Kamikalako papa miyangu kamikalako ingeta balongi benena tuizana tuyuki ntina likambo yango ndenge moko totiaki zungu lya kela restaurant mwanza kienga restaurant kuna nzundu ngolabiaka kuna pe bazosala restaurant bisika nyonso tokotia ba restaurant mpona bato bakomi pene ya kotambola toyokani tosisi boye na komba tata mwana to tata Molimo Santo amen. Nde tozali kokoba kolanda ndenge nini baseremoni nyonso ezali kolekela awa na lukengo esika tozali na banzi banda tobandaki kuna na kipaku ti awa nde toye kosukisa seremoni na biso ya mokolo mwa lelo tosengi boye nasuka likambo ngana kenda ndako na ngome kinsuka tosengi bambuta o baza véhicule bakomela biso kona toyokani yasano kuteti nzono bon tusamba muna zona kwangisi mwana velela tata nzambe mfumo yisu tata mwana velela tuvutile funda de matondo mana makala mampasi unu kiesiko beto dimone kene mbanza lukengo restaurant itunga mane bonso bulo lende muna discours pasi zina za mona bankanka unu kies tuzi zibula nzo ya restaurant kali nzaya vimba sibazieta tufutikala place kina kafutidilanga yenuina fimaza muna zieta kuna zaite nzaya vimba ubu tuiziri muzibula beno lukota mwana kati lwa irika pasula kenge kanga sumbule wonza nzaito iza ntontolo za zingi kati bana bakuiza ntima nambi ubavenga mwana benda konda bana bakuiza kubakala ntima nambote ngianchukule mfokololo tutuli moko mabeno munkumba sei mwana wela amen.
Papa Simon Kimbangu Kianga nosso Deus já acabou de falar agora. Esse sítio, o benefício dele vai começar a servir todo o pessoal, todas as vizinhas vão começar a ouvir. Quem está a passar terá direito de repousar, comer uma coisa e beber água nesse sítio sagrado. Yesus Kristus, Yesus Saudara Wasiritu, Yesus Muhammad Melena, Dika Kalamaye Tupuka kwa Yelevu, Semwani Muhammad Melena. Amen. Tuendaga moteur. Ya solo bandeko balandi to landi inauguration na biso uta na imprimerie monene ya nkamba eluselemi ya sika bescalier na mbanza pe awa ya restaurant monene awa na mboka Lukengo epai ya ye moko tata mokonzi wa bule elongo na conseiller direct papa André Mbenza Kiangani nde na yango to sukisi mpona mokolo mwa lelo ne soki bolandaki biso na bokebi bonso to sungamaki na ndeko na nsima ya kamera papa Lando Afonso elongo na maman Magali Sunda pe maman Fifi Ndongala na yango totelevasi. Message ezali que papa Mokonza Bule Mokonza Lingomba apesaka biso fungola ya ndako oyo le 12 juillet 2019 alobi na nga pasteur communal ngala da pasteur communal ya Ngaliema alobi na ngai na bana na yo bobongisela ngai ndako na nga bo changer yango moni to métamorphose ndako oyo ye moko kuti Mokonza Bule alobi ndako ngo bosala ngo lokolo ezaka na poto amoni papa bana Ngaliema oyo ezali lokola Nzambe aye kovanda libela na Ngaliema ezali lipambo lipona biso mwana nyonso Ngaliema a profité de l'occasion le tozali le 18 octobre tozwi mapamboli epa ya papa Mokonza Bule Mokonza Lingomba po Nzambe soka sepeli biso tozwi nini mapamboli. Merci papa. Papa, merci mingi pour mutuna na yo.
Après 70 ans, il y a Toloba, il y a Kobota Matata Mokonjabule, pe disparition physique ya Tata Simon Kimbang. Tomoni ete makambeza ko bongwana. Makambezo ko s'annoncer ndenge mususu. Papa alobina biso ke yambalo yo naza ko lukela bino bisengo. Bisengo ngo tomani ko mona yango lelo. Inauguration ya imprimerie, inauguration ya restaurant, peto ye na lopango na ye moko. Ya koko milo belate. Bisonde batomone lopango e bongwani. Donc kekaka na ba fête ya ba inauguration. Pona ngai na benga ngo inauguration lopango na ye po ezaka boete mutaye baka lopango papa awa na ngombe kintuka yango na bengi sibso boya o baza véhicule balanda nzoka nde alingala kisabiso ndenge nini bandaku ekoko zana na nkamba yelo selimisino fête na fête kambe gal esengo na esengo kolia ko shabalala o toza kozela na monite esebandi ngale mamo te papa pesa mesa bandeko na biso ngaliema bazala makasi kaka boye na kosalela papa musala tala kaka soki bango basali te mutu musa osala zate mais papa il faut pambola bango po mukolo mosusu baka kozwa susu makasi ya kosalela ye lisusu misala oyo ekotikala. Bon, mbote mingi papa journaliste, papa cameraman, to sepeli mingi. To impressionne biso ezali vraiment au zénith parce que to monike milulu nyonso elekia o eleki kitoko et puis ezali rempli ya ba révélation ezana makamusu pe to yebaki te to yebi yango à partir ya milulu oyo na ba explication na bisika to leki ezala kuna to wuti na imprimerie ezala na restaurant oyo ba mama ba pesi biso en tout cas to sepeli mingi. Alors awa pe to ye to za na résidence ya papa Simon Kimbang Kiangani alobi to ya pe ko goûter ndako na ye pona biso to sepeli mingi parce que za mapamboli. En tout cas to za na esengo mingi milulu eleki kitoko vraiment ezali riche en couleur. Merci beaucoup. En tout cas esengo eza na evitene na koyi koloba eza munene makasi pamba te nzambe topesi ye eloko ya malonga pe alobi asepeli makasi alobi asepeli penza et soki nzambe asepeli biso tozwi mapamboli ya ebele musala tosalaki yango tobandaki yango depuis papa annonçaki yango depuis le 12 juillet 2019 nde annonçaki tobandi préparation banda le 12 juillet 2019 ti lelo nde ezali commune ya Ngalema donc ezali ba jeune ya Ngalema na lingomba ya Ngalema nde tosale joli bijou oyo. C'est quoi l'impression les années dernières watu basepeli bamoni la programme na projet en tout cas biso na projet na biso pe programme tozelaka oyo papa azali kotinda biso abengisi biso tokeno koyoka nini wa koyebisa biso après ndako ya munene liboso tosalaki kiemba kilongo ya kiemba toye kosala payote oyo eza na kati ya mbanza nde atindi biso toye kosala résidence tozozela oyo ya kotinda biso ya mbala mine. Message tokopesa ezali kaka tozala derrière papa so toza nsima na ye nde tokozwa mapamboli tozali koluka. Voilà, je vous en prie. Tokena Lokengo restaurant moderne oyo Congo Brazzaville et pe bandeko ya Choral C Brazzaville basali pe toyeko suki sawa na résidence privée ya Tata Mokonjabule papa Simon Kimbang Kiangani oyo bana ya Ngaliema ba réfectionner ba réhabiliter ba équiper yango nde toyeko suki sa mokolo malelo ya lundi le 18 octobre 2021. Donc nankamba fête na fête nkembo na nkembo
donc kambe ezali kotongama mboka ezali kochange na ntango moke mokonzi Sabilaka azali kosala mosala na ye. Mbote mingi papa journaliste ya solo ba impression eza ya kitoko pamba te likambo moko oyo yelinga la mémoire ezali nini na banza na 2001 papa Simon Kimbangu kianga nyafanda kina kiti ya bokonzi en tant que chef spirituel lilobane ezalaki ete azali na posa ko transformer Nkamba ekoma ville azala posa omona bandako matiti te pona tango wana bandako batole ezaki bandako ya kotanga mais ya lobi ete azala posa omona bandako matiti te azala posa ke Nkamba ekoma ville lelo 20 ans après na bandi biso moko to moni ba inauguration esalami mkolo lelo ya somo koloba neti boye résidence privée na etala ndenge komi transformé alors ndenge kaka yemba ma ke Nkamba l'équipe poto na kitoko tito koma niveau na Nkamba le kapoto na kitoko. En tout cas ba fleur ebele na bana ngalema na yebi kutu te komala ko remercier bango pona ko salela nzambe loko kitoko nzambe soka sepeli biso tozwa mapamboli donc bana ngalema ba umela ba fleur ebele pai na bango. Oui, mbote na se présenter na kombo ya papa Rondi le Ndola mondimi na kati ya Lusele na lingoma tasimo kimba précisément na Nkamba. Impression na ngai ezani ni ke tout d'abord félicitations na bana ya Ngalema oza ke bandima ki pe bakokisi pote bazana nyonga nzambe te. Alors to sepeli ndako elati elamba ya sika oza ke to pe sa fierté ya tata Molimo Santo oyo c'est autobé que résidence ya tata Molimo Santo oza ke sika imora vandi. Alors coup de chapeau na bana Ngalema na bandimi nyonso to encourager bino bolemba te po ezala suka te. En tout cas une fois de plus, félicitations à Bana Ngalema. Merci à Pastor Ndenge à Sungi Bango. Malgré que nous avons quitté sur certains mains, nous avons commencé à Bango Tina Souka pe balongi, ba bien ba victorier na ndenge Nzambe a sanki Bango eza ke ba kokisa. Mon cas on a demandé à peu ça ki Bango. Tozana esengo mingi pambate ce que Nzambe a sepeli biso tozima pamboli. Pambate papa ekotala ndako na yende ki tosala ki Ngalema mobimba. Tomi pesaki pona kusala musala ya ndako papa po ndako na yeza la kitoko pambate azali Nzambe na biso yende mutaza kopesa biso mapamboli biso ki ya sepeli biso peto zima mapamboli. En tout cas to lembate message na pesi na bana na ngai Ngalema na biso nyonso na Ngalema to lembate oyo papa kotinda biso to sala pambate misala ndenge alobi misala ezali ebele tokolemba te foto sala kaka ndenge to saleli ndako na ye ndenge pe tokosala bandako mosusu. Merci Mama Magali na basango nyonso bouti kopesa biso pe maimanso bouti kolakisa biso uta mboka Nkamba eluselemi totondi bino botondi. Esengo ezali na libota ye bazali na Nzambe na bango. Bana ya Ijiki Ngalema Longonia. Ya solo bandeko, rien à dire. Nkamba ezali kotongama na yo na ye pe na biso banso. Ya solo vraiment tozali bana ya mapamboli.